babina sali po mulingani tanga masolo. Tala bana selembau ba sepelaki na bango po na bango courant ezongi nango po awa penza 14 ans oyo bafanda courant ezalaka te oyo ye moko honorable Ekofo Bomimenga Dewit pe penza azongiseli bango courant tala câble oyo 165 mètres oyo penza kobanda na ba quartier nyonso oyo di quartier ekangami nango penza bana ba sepeli po courant eye deja câble oyo ye moko papa Ekofo Bomimenga Dewit penza azongiseli bango lisusu elengi oyo babungisaki yango banda 14 ans ba papa ba mama bana ba sepeli balobi bango bakovote kaka numéro 520 penza papa Ekofo aumela na ye pe lisusu bakovote kaka numéro 20 oyo babengi président de la République Fati Beton de kaka vraiment ba papa ba mama komona kaka papa na bango Ekofo Bomimenga Dewit ba sepeli na bango po awa courant na di quartier oyoyo ya Selembau ezalaka nango lisusu te banda 14 ans papa Dewit Ekofo Bomimenga penza azongisi lisusu courant boyoka nde ba mama ba sepelaki pe balobi boye na micro ya Lingala News eni donc nyangaleli kibeni à partir mbweni courant di ambu 14 ans tout ça di kokon courant 4 bon bugine papa honorable oui c'est doyen courant tu vouten te matondu kumfumu nzami ka fete ko nduzide ama kasari mambo kina dia kimambigo merci numéro 520 donc saki bene luzolo lumbot po alongole bisana liwa asali peza malamu po 14 ans peza kureza la kate bandeko nalobi na kikorba msuba za ba kongo na lingala pe bayoka makamna na sepeli benza nzamba ko salsa papa akoleka na 520 honorable na kabo ya yebiso vote za na souffrance bona courant goto to sepeli mingi nzambe abatela yo bavana ye penza na asira kozwango aomona ngo ya solo tozalaka chaque fois na molili courant kutu likala tolobaka tozalaka na likala tolobaka biso na courant te mais honorable loko asali epesi biso esengo mpenza donc esengo na biso ya libela na libela 520 na biso eza ya sire en tout cas wana mpenza azala ne pepele ezali po pasi otomoni na câble awa na kitoki mosi awa na quartier Konde en tout cas tolelaka tala bino moko tala bafide donc nous a passé mais en tout cas eloko to moni a continuer ka tanga kota na libulu wana abosa na quartier Konde te eza mabene na ye biso pe to tie maboko tina su nazana esengo makasi na kabe ko yeli biso awa nzamela apambola ene ya basila o ezangi po esifale kanenga za wana mbongo relais ici la main singa etikali mémoire total alta honorable ça biso bien nona promettre biso atonga suba na terrain football ba umela azupe na ba voix na Selembao remplacer Tingi batu to luka ne ba kende place na parlement ba lobela biso eza lokwa ba papa Ekofo to moni déjà za mutu amaele ba za mutu mo za l'avenir sengeli oyo ba ete numéro ya papa Ekofo ezali na funa 520 ye kaka na funa 520 mais kobosana te le 20 décembre oponi kaka numéro 20 oyo balobi Félix Antoine Tshisekedi yene président deuxième mandat oyo eza penza kaka bana ya Selembau pe bana ya funa bobosana te 520 nde kaka ezalaka ba mama ba papa pe bilenge ba sepeli bango balobi kaka biso tokopona numéro ya président numéro 20 oyo babengi Fati Beton oyo kanenge penza maloba oyoyo ye moko honorable Ekofo Bomimenga Dewit ayebisaki bana ya Selembau bola Selembao oye papa Ekofo Bomimenga oye 520
député national oye bandeko na fandi bayebisi ngai ke bandeko na ngai ya Selembao ça fait 14 ans que baza na problème ya courant ya câble. Est-ce que c'est malamu? Nalobi 14 ans ti lelo esali 3 mandats eleki. 3 mandats eleki. Bandeko na biso ba député o balekaki avant biso. Oyo bino bandeko na biso bopesaki chance. Bopesaki bango place. Bovotaki bango. Ba réaliser même pas ba demande bosalaki. Est-ce que c'est malamu? Yango nga nalobaki boye. Avant bino bopesa ngai voix. Ngai motu na kobanda bino. Eza bongo te. Onalakisa bino naza mobali ya solosolo. Avant yo vote ngai nga na ye yo deja câble. Sikoyo yo nde otikali na nyongo na bino nde botikali na nyongo na ngai. Mais naprometaki na bana mibali ba grand garçon na bana ya mike ke avant mandat na ngai sila. C'est-à-dire que mandat au bino bokovote ngai oyo bokopesa ngai avant sila na 2028 nakosala terrain ya football na Selembao babako mpona bino. Bapapa bamama pe bilenge pe bamibange babimi balobi mwana na biso kende kaka liboso esi deja oleki na yo po 520 biso kaka tozali nango pe numéro oyo lisusu ya 20 ya Fati Beton biso kaka présence moko ye wana Fati Beton ezalaka nde boye. Oh, notre coup est depuis le lot. N'a pas na Selembao, c'est incroyable. Natamboli partout dans la commune différente. C'est moyen! En tout cas, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Bravo par le bureau. Babina sali pour mulingani tanga masolo boucle.